Congolais, Batouango Bazongi Lisusu. Bazongi Lisusu, en tout cas 359. Et ça dit nombre, Oyo, Yabarouande, Oyo Baye. L'histoire se répète, Bande Konangai. Hein? Bakosaki biso ete batu ya Rwanda bayaki pona ko sécuriser Rutshuru, région à Rutshuru, c'est-à-dire il a fallu basala ba opération conjointe pona ko sécuriser région à Rutshuru, mais finalement basoda na nyo surtout bakoti en réalité bayaki pona ko exterminer biso. Botala bibembe ndenge bandi kolala bandoki oyo badongolo miso oyo minu na bango monoko na bango etonda makila ya bakongole bandeko na ngai. C'est le gouvernement ya Kagame batu oyo bayaki pona ya solo kosangana et puis ko sécuriser ba région wana nyonso to kasi lokuta ba genre ya ba opération ya boye esalemaki na 2009 et non sikoyo na époque wana ezalaki soi-disant kutu ko combattre pona bango ezalaki soi-disant pona ko combattre ba rebelle utu oyo bakimaki depuis Rwanda bayaki kokota na Congo, mais lelo oyo ezali 3 fois pire. Donc bakoti 3 fois pire. Ti bande konanga bozomona bibembe nyonso to wana ezolala bakoti penza y compris ba M23 oyo bayaki pona ko exterminer ba Congolais oyo bazali soutenu par Kagame. Ti na ndenge bibembe sa kolala wana ndeko na biso tokolo bandeko na biso ou pas, en tout cas Chilombo ayi makambo na nyonso tout bien. Omoni ba soda nyonso oyo bazali kokota en réalité bazali ko accomplir un seul objectif oyo na kati ya deal na ye Chilombo pona ngai asinyaki ezali complicité moko ya makasi et puis on y a ça ko dédouaner, mais en réalité asa ko pardon asa ko luka ko se justifier, mais en réalité c'est un moyen ya ko se dédouaner, c'est-à-dire ya ko se libérer na responsabilité wana pona ko lobake en réalité a dénoncer ki mais eloko moko ezali te bandeko bibembe ezali na no moto bandeko na biso nyonso tout basali ko kufa bandeko, souvenez-vous à l'époque, et puis botala surtout soda oyo, botala, alongo le drapeau congolais, botala lisusu. Tant ba comme na kati ya Congo, ba longo le drapeau congolais alors que ba kota kana ba ekison comme ba congolais ba kene ko s'entraîner na Rwanda alors que en réalité bazali na bango ba rwandais. Donc ba frontière na biso ça ba passoire bande ko na ngai et bande ko na biso ba si ba teka Congo na ndenge nyonso. Osomona stratégiquement ezali pe moyen ko lakisa Chilombo ke il ne vaut rien et que bango de baza ba gangi ingeta Congolais telema pona vraiment bo moto na yo ete ko koyebana. Omoni Bob Marley alobaki get up, stand up for your right. Telema pona ba droit na yo, telema pona bo moto na yo. Chilombo fois la destituer et Chilombo photo benga na bango bande ko kotsa molimo ya ko boma peuple congolais. Autrement ba kosuki sabiso ingeta toza na résistance te, mais toza na résistance ya vidéo. Toza na ba résistance, toza na résistance ya vidéo, mais résistance ya ba acte ndenge bango basala kuna biso za nango te. Biso yebi ke pa résistance ya laka so bango ba beti pas résistance pas zungsi ka suki bango ba beti ka résistance pas zungsi ka oya biso résistance kaka soko amoni ba moni o ba komina ba journaux ba ekoloba. Donc, bazako servir n'a rien. Dans le bien, n'a rien. 15 ans, il y a ceux qui nini. Atangungi ya pamba, et le bas petit nabiso Pedro Kanda. Atangungi ya pamba, babomate. Kaochila automake la pamba bezangatina. Alo bande kunangai mbote la bino nzamba pamba la bino. Na ye awa pona na yoki soki pasteur moko Gilis un faux pasteur Gilis en tout cas bino moko opesa batu so bakoma pasteur na batu moko o bazako mériter na bango te bino mona ga terre matani un pasteur Gilis azako prendre batu ke effectivement Fayulu c'est un Sénégalais soki Camerounais ndengeni na Kinshasa mama zate bandeko bazate tout ça bamboka ti ba ko bebisa bakamna mboka na biso yo Gilis soki pasteur Gilis yo udab yo zalaki na ba fin fo ya kuna suki ya lisala kuna pêcheur suki di kamunini en tout cas bo sepela kine bongisi bino yo muto ko prendre batu nini biographie ya Fayulu suki yo bandiko prendre ngo bongo biso ba oyo bakolokini tolo basikoni na lingala pozo bezo like ça clairement que o utano na ba village kuna
alors hier on le dit dans zota comme pasteur en plus aux allons peut moulubate et tu le peux qui prend yote tu le vois bien qui bon aux luka bilo aux luka yo pe qui mendicité aux mendiant comme ça au après seulement quelque chose mais il y a pas qui paraté yo kana epsa yo boy epsa hier muluba ya kasai même yo zo côté la hier même si aux ça va publicité Kasaye a ko reconnaître yote ozo sala wana ozo musala pamba parce que Kasaye a ko reconnaître yote ayibi ke ozo landa bango Kasaye ka bagata ko bilelo ngoni bando zo kausa mungongo na kuluba wana bazo peso le ngoni ba peso rien alo bande kunanga na to pesa bana une biographie ya le président Eli Martin Fayulu surtout silisi to banda wapi to banana oyo ya Fayulu to banana oyo Chilomo. C'est ça le problème. Bengala moni po pesa moi mouvement to banana oyo ya président élu. Soto bandina président nommé, ça n'a pas de sens. Donc faut que bandana président oyo batu banoma qui le président élu. Donc faut to bandana ye. Allo bande kunangai bolanda lo buke binyos. Mais na lo belo ndeko. So que os 800 c'est la vidéo oyo na oyo wana mususu. Donc 00448 na 00449 tango zotala yango zwa vidéo na yo chaboye banda ko enregistrer yango comme ça tango bako supprimer yango yo tika yango oko panza na Facebook oko panza ko pa mususu parce que ekomika ndingo wana donc soki ozwi chance ko tala yango zwa portable na yo mususu ali banda ko enregistrer yango filmer yango comme ça soki ba supprimer yango yo tika yango et so tika nango okopanza yango c'est comme ça bino batunanga bono osalaka et yo pe mutunanga soko filma ki yango benga nga websanga pona yeba nzamba za na bino tolanda siko oyo
bandeko sikoyo mabe ninga sali nga nazwi na lakisi sikoyo mabe ninga sali nga batindeli nga babi oza mosali na nzambe tango yozolakisa makambo eza sérieux mais il faut être sérieux pe ofinga ndo badute mais nafinga badute mais où est le problème? Où est le problème? Na base bomoni awa mama ya Fayulu omoni tata na ye biso kola na bango biso ba otu kola na bango tango yazo tanga na Saint-Gérard na quartier 1 et kangama na quartier 2 non loin ya Wenza quartier 2 biso tanga na école officielle ya quartier 2 et pas ya directeur Pindi Gérard Mobutu tango sala coup d'état na ye na miso na biso ba oyo soki siko yo gili soki faux pasteur gili so yo wana yo na tata no bozana village kuna papa na osala pêcheur zo la ndira sima siko yo liko informer biso nini yo pasteur gilis yo liko informer biso ni tango biso zo tanga na Fayulu na ba classe yo na botamité mais bamsuba ka courage hein yo na no botamité mais siko yo liko apprendre biso auto zalaki ensemble ata utu courage mo la ndeko na ngai ya yo leki ya bino mtu yi pasteur Gilis wala so faux pasteur Gilis wala boye psa yeke na lobeli awa tango biso na Martin Fayulu tozo ke na nzela classe yo Gilis tata na za pêcheur na mbandaka kuna sokota di sala peut-être non bota mpete bo yo mutu na bota makite ki miso bakasa marque ni lodi yo mutu na bota makite oliko apprendre biso mutu zaki déjà ensemble bango ba koti école moko na ba Madilu na ministre na biso nani o auta ko kufa o bazala ba Kester o ba basala ki orchestre na bango ba LA isona auta ko kufa kalate batanga na batanga école moko na ba Madilu na Fayulu na ndekona na utolo ba na musicien na uta na Zaiko na uta na Viva ba ko sala bango na Kester mais biloko ko tuna solo boyo yo Gilis oyebi na hoto za no village oyebi no ko ngazo bate akini pe debino ha parce que bo tikala na ba bourse na ba village na yebi ndebo zate oyepe na yo obadi ko apprendre biso mtu zaka na bango ensemble oliko apprendre biso ko histoire ya Martin Fayulu yo za nani di en tout cas oza solitaire biso mtu ko benga yo to apprendre yo histoire o banolo kata kini parce que yo yebi le côté mais yo siko expliquer batuke Martin Fayulu yo bokutana na Martin Fayulu pa donc na yo na ki le kuta ya ba kasayen et comme ensemble so yebi que luba mutakosa luba muta champion kosa yango ngo yepsa bandimi na profiter yepsa bandimi oyo bazo benganga tangu baluba na bandoki mususu na ba sataniste tangu ba wela inga bango nyonso yo oyaka pa nanga okimaka siko tango moni mama oyo ayoki soni tasali témoignage na ye oyo nzambe asali na kati na bango ye na mobali na ye nzambe apambola bango butu moi yo bino siko bandi ko benga nga oh pasteur ndeni banda kala boy tout ko diko yena nga lokuta ndengo na te nako benga yo nako benga bino pona yebisa bino ke bokoyi ko zonga lisupa na ngai te lukola boso bokendaki boke libela bobenga suste ngazonga asibate ole bondimela parole bondimela liloba nzambe bino bondimelaki bandoki alukolo ondimelaki bandoki oliko zonga pana ngasiko post ko na sani tek soko zoko oyoki déjà lokoyo ko benga nga kutute parce que comme on est dans la kaiti tango pesa ko mono oyeba keza yo donc ko benga te ko même ça mutute na makambo belé na bandimi belé auto ça musala ba délivrance mais na kotika pete bana mboka pona ko yebisa bango bobe bande ko na ngai
siko na bai tokotala ya Tshilombo na banzi voilà totana no bongo totana oyo botoleka na mususu. Félix Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il a fini à Boboto, oui, à Kinshasa, Boboto, où il a eu son diplôme d'État. Oh. Nous sommes des chercheurs. Nous des chercheurs. Je suis allé là-bas avec d'autres personnes. À Boboto. On est allé vérifier. Ce sont des prêtres. Alors je demande à tous les Kinois de passer à Boboto. Vérifier. Basango balabito yebi mutuana te tomona ya wate. Kokonyangi. Ah, mais je vous dis, allez vérifier. Boboto, bokende kuna bakinois, bokende ko vérifier. Botuna basango. L'élection va na manœuvre na Félix Tshisekedi. Bokende ko tuna basango. Est-ce que babimisa qui? Ba palmarès nyonso. Tshilombo aleka kuna te. Pourquoi il a menti? S'il est réellement décis, il y a Boboto. Bon, continuez. Là où nous sommes allés les retrouver, c'est à Lisanga. Lisanga, c'est où? Lisanga, c'est ici à Kinshasa. Lisanga, il a étudié là-bas, jusqu'à, je crois, en 5e, où il a eu 38%, il a été chassé. 4e. Je parle en fonction des preuves. Allez-y. Si vous ne trouvez pas ces évidences-là, appelez-moi, je vais venir vous demander un procès en diffamation, hein? Je suis prêt. En Belgique, il a cité un truc là. Oui, à l'université. Ces gens-là sont très fâchés. Quoi? Qui est fâché? Ils pensent, non, l'université. Ils disent que ça c'est une manière de ternir l'image de l'université. Ils ne connaissent pas Félix là-bas. Et la faculté et le département qu'il a déclaré n'existent pas là-bas. Non. Je m'excuse, allez vérifier. Attendez. Bino bopesa bato ba information ya bien. Nani Tshilombo ye aswaki na ye na Tshilombo so na 4e année. No bozo bakisa sous 5e année. Tshilombo so na 4e. Après aïe na Belgique. Bano bayaka ba boki na bango. Bano beta ba kula na bango ba badi banga. Mais makamni mino ngolo basiko. Tshilombo mama na ye mama Marthe. Mais ngana kama ndeni Tshilombo koma muluba. Maman Marthe aza de père et de mère angolais. Je précise, hein? Maman Marthe, tata na ye angolais, maman na angolais, donc né Congo. Mais en vertu de quels critères Tshilombo se déclare être Muluba? Nanu na lobele ngote. Est-ce que Tshilombo se déclare Muluba? Moto abomaka batu baba so Kyongo. Est-ce que Kyongo zakatange? Kyongo comme Da Silva. Kyongo a travaillé na Onatra comme Congo. Kyongo. Mais depuis que Kyongo comme sugi katange. Mais depuis que nani Etienne Tshisekedi akoma Kasaye. Bakutana mama Marthe wapi? Mama Marthe mwana ngirigiri. Soko moni mutu aza mutema be ya koleka na mboka na biso abomaka batu aza congolais te. Tala Mobutu d'origine togolaise, tala Onani Kanambe, tala Kyungu, tala nani Onani Etienne Tshisekedi, tala Tshilombo. Batu nyonso boyoki nga na tangi wana. Mutu moko aza na goût du sang congolais te. Mutu moko aza na goutte, je parle d'une goutte de sang congolais. Oyo nga na tangi azate. Makamose belé bande quoi? Makamose belé ka bino ba congolais pona bo linga kana bino vérité te. Suka bandi ko yipsa bino vérité. Ah yeli kuna za boye
Louaza Mungala, ah, Louaza Mulubat, non, il y a autre chose à c'était. Vérité ezali. Etienne Tshisekedi azaki akuma Muluba Kasai depuis quand? Kyungo Komane da Silva. Bon, on vérifie. Kyungo travailla na Onatra. Attaque Mkongo. Il a comment Katangé. Merci, merci à vous. Tous ces cités, tous continuer toujours na Chilombo. Chilombo sur la 4e année humanité. Nabana bino kilo kimisaka ye ezaka dissertation. Voilà. Entre 4e et 5e, on a eu la 4e. Le col a eu à zingine mon sécurité, tu vas occuper la été. Parce qu'elle n'a pas été. Donc, maman a eu à angolaise, 100%, c'est quoi papa n'a. Est-ce que Zambien? Est-ce que Tanzanien? Est-ce qu'Angolais? Ou Rwandais? Tolo bate. Parce qu'un vrai Congolais Vingaï, tu vois l'alliance de la bilaté, et bandeni. Un vrai Congolais Vingaï, tu vois l'alliance de la bilaté, et bandeni. Je reconnais mon erreur et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain. Et l'erreur étant humaine, je reconnais mon erreur. Je l'ai commise, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais vraiment parti jusqu'au bout pour défendre les intérêts de mon parti et je l'ai fait. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. Pourriez-vous nous résumer votre parcours académique et dans le parti? Oui, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. En een Hilde. Dans l'accord que vous avez signé avec Vital Kamerhe, vous vous êtes répartis les postes en cas de victoire, à vous la présidence, à lui la primature. Votre parti est plutôt d'inspiration socialiste, celui de Vital Kamerhe est plutôt centre-droit. Quel est votre programme commun en 3 points? Non, je pense plutôt que notre mouvement est, on va dire, social-démocrate à Vital Kamerhe et moi. Reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République, tous les cachots là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence le premier jour, on ferme tout ça. Ça c'est la première déjà des mesures.
Ensuite, alors là, il faudra venir vivre avec moi pour voir comment. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici. Voilà, je sais tout. On va beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut. Il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr et que je peux, de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Voilà, on va essayer parce que j'espère que les auditeurs, les internautes vont comprendre qu'on ne peut même pas parler de votre programme ou projet parce que déjà Cash n'en a pas. On est en train d'attendre. Cash n'a pas de programme. Mais vous avez dit qu'on est en train de synthétiser. Donnez-nous quelques. Voilà, on attend la synthèse. Vous n'en avez pas encore. Donnez-moi une minute, je vais répondre à ça. Ah, voilà. Maintenant, Non, voilà. Non, il ne faut pas que vous puissiez me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Voici ce que je dis. Joseph Kabila a un programme qu'il a présenté. Félix a un programme qu'il a présenté. Les deux se sont mis ensemble. Ils sont en train de faire une synthèse. Au moment où je vous parle, il y a des experts qui sont en train de faire une synthèse qui vont sortir ce programme bientôt. Au moment où on vous parle, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi sont en campagne. Ils battent campagne sur base de quel projet? Puisque c'est en pleine élaboration, pleine synthèse. Attendez. Mais j'imagine qu'ils ne vont pas en campagne. Vous imaginez, vous n'êtes même pas sûr. Madame. Donc bandeko do ba confirmer que bazaki na bona programme te. Alors siko bandeko nanga mabe nanga na eza wapi? Mabe nini nga na sali? Mabe nini nga na zoloba? Bandeko. Oh di. Aïe. Oyo se kufi na bomi yango nzoka na yebaki te ke na bomi yango, mais c'est grave hein. Bob bozomona te peuple congolais tozongisa susu mosusu ola bandeko ifale bamona oyo, mais comme si na bandeko boma babiloko na bomi yango sans que nayebaki na bomaki yango, alors que eza biloko malamu on a tibombelaki bino mais likambo te RP pusani, donc tokomona yango susu te, mais tofale tozongela tata oyo totala vraiment makambo ye alobi namoni ti esele te tobandela yango. Félix Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il a fini à Boboto, à Kinshasa, Boboto, où il a eu son diplôme d'État. Nous sommes des chercheurs. Vous êtes chercheurs. Je suis allé là-bas avec d'autres personnes. À Boboto. On est allé vérifier, ce sont des prêtres. Alors je demande à tous les Kinois de passer à Boboto, vérifier. Basango balabito yebi mutuana te tomona ya wate. Kokonyangi. Mais je vous dis, allez vérifier. Boboto, bokende kuna bakinois, bokende ko vérifier, botuna basango. Vérifier wana manœuvre na Félix Tshisekedi. Bokende ko tuna basango. Est-ce que babimisa qui? Ba palmarès nyonso. Tshilombo aleka kuna te. Mais pourquoi il a menti?
s'il est réellement de 6, il y a Boboto. Bon, continuez. Il n'y a pas de 6. Là où nous sommes allés les retrouver, c'est à Lisanga. Lisanga, c'est où? Lisanga, c'est ici à Kinshasa. Lisanga, il a étudié là-bas, jusqu'à, je crois, en 5e, où il a eu 38%, il a été chassé. Non. Je parle en fonction des preuves. Allez-y. Si vous ne trouvez pas ces évidences-là, appelez-moi, je vais venir vous demander un procès en diffamation, hein? Je suis prêt. En Belgique, il a cité un truc là. Oui, à l'université. Ces gens-là sont très fâchés. Quoi? Qui est fâché? Ils pensent, non, l'université. Ils disent que ça c'est une manière de ternir l'image de l'université. Ils ne connaissent pas Félix là-bas. Non mais la faculté et le département qu'il a déclaré n'existent pas là-bas. Non. Je m'excuse, allez vérifier. Attendez. Effectivement, Chilombo a son diplôme, on est à solo. Je reconnais mon erreur et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain. Et l'erreur étant humaine, je reconnais mon erreur. Je l'ai commise, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais vraiment parti jusqu'au bout pour défendre les intérêts de mon parti et je l'ai fait. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat.